Baindo, 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 totelema, c'est mon PC sur le monsieur banda konabino. Et pas on a besoin de penser belé pour la émission éveil à conscience, émission éducative, émission qui la mana likanisi moko. Ya kolakisa moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali kokende wapi. Mais yango mokolo na mokolo sala ka effort kokende kokundula bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu. 1921, 2021, centenaire ya Fumu Kimbangu. Tozana 2020. Dans 9 mois, awa centenaire ya Fumu Kimbangu. Bandeko bazana religion africaine. Baza ko milengela ndenge nini? Bandeko pe bazana église kimbangiste. Baza pe ko milengela ndenge nini pour na centenaire wana ya Fumu Kimbangu. Nini esengela yesa na manakati ya centenaire wana? Nini esengela ki peuple congolais yeba? Nini esengela ki basali ya nzambe bazana kati ya ba religion na balakisa population? Les masolo na biso mokolo molele ko zala centenaire ya Fumu Kimbangu o ezali dans 9 mois awa tozo ko sa 100 ans banda 1921 ti 2021 nena mokolo molele to kana ki soso sande kondomele botale latine ete do solo la centenaire ya mokonzi ya baindo Fumu Kimbangu nde kondomele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso ba jibongoli ba ko ya bolanda biso nde kondomele question nazo tuno avec mawa ebele bandeko tongo batuna kanga ngo ndeko tambi tango yambaka mokonzi ya bangunza Fumu Nkusu tango yambaka ndeko ndombele tango yambaka bangunza babetaka sete na centenaire ya Fumu Kimbangu oye kozala na 1900 oye kozala na 2021 o toza déjà awa kala mingi ta 9 mois etikali kaka poto koma na centenaire wana mais question na biso evanda meleli wana le toza na deux tendances bandeko église kimbangiste oyo bango basa na kati ya religion chrétienne ne bolobaka bazosa la Biblia na Yesu bino lelo boza na kati ya religion africaine oza na bokamba mia Fumu Nkusu ke muzala pana na ngola na bangunzo bazawa na bazokamba religion africaine tozolinga toyeba ndeko ndombele botale nini oyo peuple ayebite kino lelo kala mingi te ya 2021 oyo esengelaki ayeba pamba te église kimbangiste tozomona te zolobela bamakambo wana te mingi kaka bino bokosangana te bokocontinue division entre église kimbangiste na religion africaine to eza na esika na 9 mois ndenge etikali awawa bokosangana pour nous faire l'organisation pour te célébrer maïwana pe l'état congolais est-ce que vous avez boyokani vous prévoir nini na l'état pour na maïwana ko kolekana ndenge moko ya malambo pour bate belé bali ko mituna centenaire ko zala ingeta ndenge bino bolobelelaka église kimangisa na religion africaine papa kiangani na mokonzi ya bangunza Fumu Nkusu ke muzala pana na ngola bazana langage moko te sur bomo ya Fumu Kimbangu e kolekelela ndenge nini malobo mboka bino ndeko ndombele botali ndeko na ngai tambi osimbi mwa makambo mwa mingi na mutuna na yo mais quoi déjà bino bolobi ko sala bino pasi c'est que vous sala pe bato yonso pasi ezelo kola tozeko kanisa ko sala anniversaire ya mwana oyo na ino abota mate tango tuni l'état na bino te surtout ti l'état na kati c'est que l'état wana zeko luka ko sala anniversaire ya mwana nano abota mate alinga feteni toleka na etando na bino wa mbalombala kolobako ba fête ya Fumu Kimbangu elekaka ina perçu na mboka oyo le 12 octobre mokolo Fumu Kimbangu basongaka mokila molimo mokolo kufa na bango pour na faciliter bandeko le 6 avril mokolo babanda mosala le 12 octobre so to fandi na etando bati nkufa ya grand maître Luambo Makiadi musique ok jazz ko beta okomona théâtre na ba information na ba actualité ya ba chaîne yonso balobela Fumu Kimbangu na lingi na ino na lakisa inconscience ya population yango sima tokozonga total église kimbangiste total makambo mosusu tokei na Congo central bande kwa Congo central ya kikaka mbuta kasa botombola mbuta Lumumba mbuta kasa botombola bango moko baseba ignorant nano balobate po ya Fumu Kimbangu oya ze 100 fois que mbuta kasa oyo bango bazaki ko réclamer ba élevé le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu Fumu Kimbangu asala makamu si oyo prophète moko ta sala na mokili oyo dommage que na contre na ya bimelaki soto bana na contre te dommage que na famille na ye ya mosuni ba yebi ete contre na ya bimelaki
bayebi ete mboka na ye bimelaki bayebi ete boni boni mabele na ye Afrika bakoya koyeba l'état na biso soko asali makambo badwi photo ya terre ya film oyo tourna film a yesu oyo un peu plus tard tourna pe film a porno bati wana oze komona président na biso na ba évêque na ba pasteur na photo moko ya terre ya film babosani ke toze na moto oyo alobaki na tina ya bolamu na biso lelo toze kokenda na centenaire ya Fumu Kimbangu banani bazali ko reconnaître ke mobikisi na biso azali kokokisa 100 ans uta telemaki asakolaki po ya bosomi ya bayi te tomo sur religion africaine le reste Fumu Kimbangu etinde ya Yesu malamo Fumu Kimbangu neleko yo botala ye ndenga lati veste loisir nzokande soko tokomi na ba période ya fête ya Bouddha tala loposo wana ndenge basimobilizaka soko tokomi kaka naino na tango ya na date ya mort ya Mao Tse-tung mais nalobi soko zena Chine okomona paradis balaka na mapata yo okomimonela yango boni biso mobikisi na biso ayaka asali mosala po ya ngai na yo moindo atei bakomokangi illégalement injustement batina boloko 30 ans sans compter makamu ici Jean-Marie Vanet bazoloba tozalaka na ye na palais royal Fumu Kimbangu akenda kosenga visa na ambassade moko te et non plus à Belgique po balingaki bakotoye visa te par rapport à onyo so monela ka bango mais Jean-Marie Vanet balobi tozalaka na ye na palais royal moto nini wana Jésus petit prophète a se révélé même pas l'état na biso bako bakolala te yango na manaka elekaki mbaleleki tolobi na maye ya ntina ya population l'état wana azalaka inconscient azalaka irresponsable mais soki ezali na makambo mosusu mpona bapositionnement politique na bango mpona kolia komela na bango nde bakei kolamusa population centenaire yango banani bazali kolobelanga soko religion africaine ete par rapport ya bilaka par rapport ya bekateli ya mokili nani mpefe ya longo mopanzi baprotestant na parlons même pas église kimbangiste po ya bango kutu boloba Fumu Kimbangu te bolobela nde papa Kiangani oh mais basaka ka mutu moko ndenge toyebeleli papa Fumu Kimbangu ye wana réincarnation ezali papa Kiangani ndeko ndombela kasi oyebi mabe ndenge boyebele yo yebi mabe ezala kwa tofano na plateau zo bananga na yebi ke mwasi wana zalaka na sanza po akendaka bilanga dimanche nde ba matisa yekuna oyebi moyebi mabe papa Kiangani akozala Fumu Kimbangu ndenge te tango toyaka na itando toyaka te kozokisa mitema ya basusu kopesa soko pansement na mitema ya basusu te bapapa Kiangani basé représentation physique ya Fumu Kimbangu quand même ozondima yango ingeta mosuni ya Fumu Kimbangu ebotaka bana wana baboti représentation physique soko tokei na molimo ya Fumu Kimbangu basé na yango te oh bakokoka kobeta lisolo ya Fumu Kimbangu te kote ya Fumu Kimbangu te yango komona basé église de Jésus-Christ sur la terre ata bakisi par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu te envoyé simple ba Matthieu soko baliki banani ba Jida Bible komi bango bongo envoyé spécial Fumu Kimbangu Bible koma ete ndeni bolobi envoyé spécial envoyé simple ba Matthieu Bible koma bango bongo envoyé spécial mais bayoka na ebite bandeko église kimbangisa bolimbisa ngai tozeka ka koluka bolamu ya mobikisi na biso tango bino botambolaka na Bible na sali pe kondire pe bato église de réveil zo sur la masasa mba mais tango Fumu Kimbangu na justice na ye na esambi selona lobi ba indo bakokoma pe buku esantu na bango tango yo simbi Bible par rapport ya maloba ya Fumu Kimbangu ndeko tambi tango tolobi Fumu Kimbangu ye wana papa Kiangani entre guillemets entre parenthèses mais
faut continuité ezala te. Fumu Kimbangu wana na 1921 a telemi abundisi mokanda wana boko bana ino kotanga Biblia wana po moyibi bakokanga kene lokwa yibi yango wana biso tokangelaka mundele na mokanda wana bayaka debate po soko na simbio kaka na Genèse wana esika kanya kendaka na pays de Nord abala pa bota mwasha utaka wapi kao po Fumu Kimbangu alobaki botanga na ino tango totangi molimo ya Fumu Kimbangu ye inde to komi komona sikawa baba flou na kati ya Biblia moto mwindo abimela wapi na Biblia balobi no wasalaka masuwa oyo banyama nyonso mokili bakota mibale totuni baleine akotaka wapi kaka na masuwa omoni continuez à lire la Bible po moyibi bokukanga ene loko ayibaki yango biso to kobaki kotanga yango nde pesi biso bososo donc batikela biso ngote to komisa ngo biso te meto tanga yango poto kanga ya biso to kokoma buku esantu na biso elaka ya Fumu Kimbangu to kokoma buku esantu na biso wanya zalaki poto kanga moyibi nowe ozwaka requin wapi e boni kintsekwa nowe kangelaka ye wapi ezena banyama mosusu ezeye pa na biso bazalaka nil par monde Okapi bagorille de montagne donc c'est que nani wana Okapi pe akota na ite bakozwa ye wapi ba rhinocéros blanc bakozwa ye wapi lelo ba piller colonisation nde du ba lion et commissaire pa na bango du ba léopard et commissaire pa na bango mbitiri bakangaka ye wapi po bazwa mbitiri ya mwasi na mbitiri ya mobali tala kotango totanga ki Biblia wana poto zongisela bango nde mandoki mais bandeko ya église kimbangise tango baze ko prôner Biblia lokola mokanda et santo bakoko ko fêter centenaire te pepo ya bango bakitisaka nguya ya Fumu Kimbangu ya 1921 pour plus batombola papa Kiangai mais tolobi to la continuité soko c'est la même personne oya yaka na 1900 atelemaka na 1921 pour na itumba na 1921 itumba ezalaki nini bonsomi ya bayindo pona nini boze ko boya bayindo pe bazala na nzambe na bango wana Fumu Kimbangu aza ko tuna Jules de Rossi liboso po nini boboyi bayindo pe bazala na nzambe na bango mais boni lelo continuité soi-disant la même personne oya 1921 na oyo ya eleko ya Latifeste ya komi ko kumisa lisusu mokanda oyo kondanaka ye na eleko wana nzoka nde toyebi moto yo babomaka na eleko wana soko azongi ezalaka po se venger donc akoyo sala susu continuité ba makambo akoya ko sala trahison te soko na bileki bato babomi Fumu Kimbangu po ezalaki akokufa te po batia ba poison na bilei babeta sete na motu bafandisa na baside batia na batono basude boni okozonga lelo okoma moninga ya bayo basalaki yo makambo wana na bileko na bileki te to longola na ino litaba na elongi ya bayindo biso toze na souci 100 ans après kombo ya Fumu Kimbangu ezeko continuer kozala lokwa tabou epai ya bayindo soko na ino na libote ya Fumu Kimbangu kombo yango bayebi te bango lelo baze na papa Simon Kimbangu bino bolinga bataka ka fumu po ondima ke bayebi mais bamiyibi okutu ya baparlement bainga obanda na honorable malgré baze miyibi alingi obanda na honorable bongo moto yo alobelaki bato moto ya bundelaki bato tata kelili kona sakaniselaki biso obenga eloko na kombo ya colonisation kwa moninga na moko Simon Kimbangu biso bayindo botosi ezalaka ya bato yo bazala ko détruire mboka ozo mona fo babanda na cardinal ambongo maze ko détruire bongo Fumu Kimbangu bato moko baze ko benge Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu te biso soucieze na eleko tokomi eleko toze ko pusana quelques mois to sala centenaire motuna ya makasi yo biso to fandeli lelo kota la 100 ans après makamu si Fumu Kimbangu et sali nini na mutu ya bayindo 100 ans après mibutuku misato ya boloko ya Fumu Kimbangu et sali nini na bayindo natali na Congo central na moni bato yonso bazia kolala bafiniki bulangeti ba revendiquer Mbutankasa sur le plan politique
mais ba revendiquer Seigneur Kimbangu te. Fumu Kimbangu axe central ba revendiquer te. Mais ndeko ndombele soko so mimela biso na ba logique wana nga penza na kondimelela yango te pona nini asa pena na ba réserve po moni likambo ezala kama oyo moni na obaye ba betolo lisolo ezala kami bale bokisi ntango so loba ke bandeko wana baza kaka na musunya Fumu Kimbangu baza na molimo Fumu Kimbangu te c'est que ça clair que Fumu kusu mukonza bangunza nde mutaza na molimo ya Fumu Kimbangu mais bandeko na biso ya kamba na mokoto bazolanda biso na ngongo bayebi makambo na zoloba ngape na yebi ono zoloba pona mona yango za lisolo te moto penza akei papa kenga na sambelili moto abiki so nana zo sala na kati ya papa kenga moto akia azuma ya kamba azana difficulté onda kiso abotaka te azana bokono mo betungisaka eboye bapesi mai ya kamba balobi papa Kimbangu asala ka mai oyoyo kaka maloba kaka pa moto akia meli to pa sokoli to pa tungoli mai wane sala so tango so bake bato wana bazana molimo Fumu Kimbangu te molimo Fumu Kimbangu eza na elia ya bangunza epa ya neso nyanzila Fumu kusu ke mzala pana na ngola moto amona biloko na ndeko ndombele tanga so la nona ngongolo oza pena sir pena oza arondima makamo yo zolo bawa to ke koma na badutu kote na sika so baté siko na minute so no ki ndeko ndombele pesi ba kimabwe ngape babetela kutu so te ngamo pe na viva ba makambo so akondima nani malobe pa ina bino ndeko botali Si on peut s'agir dans motuna et y en a motuna na. Voilà, tout ni bino bituna. Question mi pese la ki. Polobi motowana kei po ayoka ki Fumu Kimbangu asalaka na mai wana. Kasi Fumu Kimbangu nda salaka te. Neleko yo atangu yezete mais motowana kena likantini. Balobaka tata Kimbangu. Balobaka Fumu Kimbangu neleko wana bikisaka bato na mai wana. Soka keya monye loko te akoloba seke neleko wana pe bato babika kate. Donc Fumu Kimbangu bango moko sika bazali. Bazé ko salela mai wana po moto akei moto moko akei te kuna po papa kianga sala na mai te bato bakei po Fumu Kimbangu na 1921 donc abina likanisi banana ndaku na ye banana ndaku na kena mai ya bino moko nde bolobi te bino moko bolobi awo moto azé ko kenda lobi zo sungana na ba téléspectateurs o bazola na biso nazé pole nazé ko kenda nkamba esika Fumu Kimbangu atelemaka salaka makamusi akei na yete po na église kimbangiste po Fumu Kimbangu azaka na église kimbangiste te église kimbangiste eza ya papa diangenda na pétillon basali ya wakala te na 59 awo na 1921 église yalaka te mbato ntango bakei po na eleko nini po eleko wana mbangu difika nsweka matelemaka bibembe esekwaka bakufi miso bamonaka bababa balobaka mezalaka elembo ya koloba moyindo kufa sekwa moyindo lobaka te loba moyindo monaka te mona omona nini injustice église catholique mais curieusement église oyo lelo bandeko na biso ya kamba bazé na kowe communauté œcuménique des églises ezaka parrainé na banani na ba catholique banani babomaka bakangaka Fumu Kimbangu 30 ans na boloko te la confusion te soko moto akei na ya duma ya nkamba atu yango po Fumu Kimbangu asalaka makamwisi mais kobosa na pete mai yango ya nkamba ezalaka na bileko moko eliaka pe bato esengelaka pe mosala moko eleka etambola wana ekombolo mwa bosoto wana po ezongela pe mwa nguya oyo ndambu eze komonisa malelo batelespectateur tozana ndeko ndobele botali awa benza bosomi ebele na ngongo bosolanda biso bo réagir na banimero eza affiché ndeko ndobele akoyanola bino na bamituna na bino nyonso ndeko ndobele botali centenaire ya Fumu Kimbangu procès ya Fumu Kimbangu bandeko na biso église kimangise oyo penanga na ozana baduti tango zoloba ke bango penza makambo Fumu Kimbangu bazolandela yango te 2011 tomonaki bandeko na biso balamusi dossier wana epai wana bakitaki Fumu Kimbangu epai wana balobaki ke Fumu Kimbangu aza innocent nini mais religion africaine bozoyaka kotelemela église kimangiste moto tozosala effort ya kovaloriser ya kobimisa kombo ya Fumu Kimbangu na nkuku lelo to tozosolola boye lelo église kimangiste aza na plus ou moins 17 millions ya bafidèles à travers mokili mobimba aza na bopito aza na baekole oyo nyonso otiaka kombo kaka ya Fumu Kimbangu oyo tosalaka moto soki ayebaki ntango mona nani Kimbangu azalaki nani azalaki prophète procès à 2011 Fumu kusu atelema ganga lobake ndenge bakendelele ba makambo eza mabe pona nini te bino bokosala boya kaka koloba kaka ya mabe oyo baninga basali bino bosomona mabe mais bino bozokoka te
ko valoriser kombo wana ko matia kombo wana ko pesa kombo wana lo kumo bino boso baka mokolo na mokolo lelo fumu kimbango ebani mokili nomba grâce église qui mangeste quelque part apé bondi maka pe fort bande ko pe bani ko sala ya bo pe ko sala bino pe bozo sala pe bande ko pe bo mais so bino bandi ko boya nyoso bande ko basali ben énergie nyoso bande ko babimisi po kombo wana lelo mokili mobimbe yeba yango quelque part apé même na fumu kimbango esika sala ko sala pe contre bino ko ba pe ke bino boza ben grand l'énergie mokolo na mokolo komona ba papa Armand ko kendaka ba papa Charles ko kendaka ba Angola ba Gabon pour naka ko valoriser comme na papa Kianga ni mokolo na mokolo papa lobaki boy ba maloba papa batikela ki biso nyoso naka ko bunda po kombo ya fumu kimbango yebana mais esika na moi reconnaissance pe faza laka pe ko ndobele botale na mayo nyoso bande ko na so église ki mangiste malgré bozolo ba ke bazana libungi mais reconnaissance pe ya moi ba bilembo biloko mike baso sala faut ça la rappelle ngamo religion africaine maloba pe na bi. Ndeko tambi 17 millions de kimbangistes et cause en moukete. Par contre, il va à peu 50 millions de fidèles kimbangistes. Mais date faut mukimba mata mokote ya rafeli na mboko. Yoko komi selanga 17 millions de fidèles kimbangistes. Bate ya gini. Soko bazala ki poa na kombo ya fumu kimbango. Mais ata mbota ma fumu kimbango. Faut ça la célébrer na mboka. Et c'est le cause ko ebisanga to komi na 8000 cas ya ba coronavirus. Et si ka ba la ke banité. Et ça ba biloko zo ko ebisanga. To kufi plus de 500 na ba quartier to ze ya kokoka. Ndeko tambi. Omoni monene ya chambre et souka kana biso muke ya finite et tebi. Ata chambre ya grand car. A aussi la kana muke ya finite. C'est-à-dire tant que tolobaka bosembo ze na ntina te bati yango bizeuzeou. Pour le kuta ta soko botima la se ko mbabe sonango mabe ya lokuta. Bolobi bino religion africaine botele mina l'église kimbangiste te. Tolobaka bosem. Bolobeli réhabilitation ya Fumu Kimbangu na 2011. Fumu Kimbangu condamné le 3 octobre na cour militaire belge. Il est civil. Il est civil. Moto mwindo azalate na cour wana o e condamna Fumu Kimbangu. Telelo to te na mbula wana ya réhabilitation na 2011. Belgique disparaîtra te na mokili. Ben institution ya Belgique e bunga te. Mais ba réhabilité Fumu Kimbangu na cour militaire congolaise. Et c'est na qualité te. Bango tende ba kondanaka. Mais oui. Est-ce que cérémonie wane salemi lokola Fumu Kimbangu individu papa ya papa di Angenda papa ya papa ki solokele papa ya papa di Alungana to Fumu Kimbangu patrimoine ya bayindo nyos bana ya Mbuta Lumumba bakenda ko funda na Belgique. Mais biso to ebisi bango te bino boko kenda ko funda te bino boko yana ninya charge boyeko bakisa na mboka po Mbuta Lumumba ze patrimoine ayaki yambazaki papa na bino ingeta azalaki na contrat autaki azalaki po ya ba congolais nyonso ndeto sali procès tokei sika wa Fumu Kimbangu bake ko réhabiliter lokola kaka individu moko boye membre ya église kimbangiste te eze na qualité te eze na qualité te dossier wana eze na ntango nango ko simba masekite bino bokanisi moto ya bomela ki bino tata na bomona 7 ans 53 ans après soko 80 90 ans bato wana baye batindi kaka chef du quartier na bino aye koloba bon toye koloba na bino bolimbisa ndenge to bomaka tata na bino tango boaka bana mikie bino pe bolobi ingeta te to kola 100 ans ya Fumu Kimbangu et kolisa bayi. Mais condamnation injuste wana. Et c'est na ba dommage intérêt. Bako dédommager Fumu Kimbangu. Libota na ye ya mosuni. Bana na yo atikaka prématurément. Contre na ye mabele na ye Congo central. Congo central. Mboka telemelaka République démocratique ya Congo. Po nini ta felika ba indo yonso Fumu Kimbangu ba ka kolobela. Te biso toze te lokola ba juge église kimbangiste
biso tozete lokola ba telemeli ya église Kimbangiste mais biso tolobaka kaka bango ba église de Jésus. Ça n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec Bofumu Kimbangu. Olobi awa plus de 17 millions et bino bolobi nombre ngana moni ko zala moke 17 millions de Kimbangistes comme Fumu Kimbangu yebanite na Afrika. Date de naissance ya Fumu Kimbangu ba indo ba yebi yangote. Na yebi sibino le 12 octobre date à mort ba kanisaka ya Luambo. Bato ba yebi nde ya Luambo. Bongo ko yebisanga église Kimbangiste azemunene to temusaka komba ya Fumu Kimbangu te. Banda ko landelo ko mona ke ba église chrétienne ba pronaka kaka Biblia. Bango wana lelote ba sangani na ba catholique o ba zeko kotia moto na mboka oyo. Ba sangani représentant spécial loka bango balingaka ndengo wana envoyé spécial ya papa Kiangani ayeko sangana soko na bato sel c'est soko bato Senko na cardinal Mbongo poni communauté œcuménique des églises ba sangani tango yonso to poussa na ka pene ya bolamu omoni ndenge ba sangana ngana bilego wana tango to komaki na 1921 yango ba sangani susu po ba détruire ni bonsomi ya ba congolais ko sangana les an intérêt ya population te ba détruire bonsomi mais nini obengi ko sangana na bango ba sangana l'objectif ni c'est vrai bino batuna ka bolamu ya population yongo senga ke tango lobaka ke même ba politicien ba sangana pona bolamu ya population bango pe basali ya ba politicien si ba sangana ki ba politicien si ba sangana kasi basala nzambe pe balandi ba sangani basali ya nzambe ba inde ko kabola baze ko lukande ko kabola ndeko tambi omoni ngana lingaka kola musa makanisi ya peuple congolais c'est vrai baptise ododo na coin yonso lelo bangi eteka makakute luka makalisu te lelo na ebite on dirait na bana ya ba 12 ans ba komo ko hotel lelo basali na bakuzu c'est-à-dire basali biso plan mosusu ya mabe batindi yo na masanga donc ndenge na lobaka cercle moko soko tripartite triangle manger baiser et boire yango wana na makanisi ya bato po soko to alaki mayele bokonzi elongwe na parti mosusu ekei na opposition me bakabwani te nzoka soko tali mingi na bamboka yonso ya Afrika soko bazalaki na pouvoir babimi bakimi bakei en exil bango wana bakokoma bopposant farouche bakokoma obstacle ya bato bakoti na bokonzi alors ndenge bakimaka na ba million oyo lobi sima lobi mondela ko saisir sika we salami awa na mboka oyo na kimi o religion africaine akoti saki kolandela bilaka babimi na bokonzi bakimi te bolimbisi mbongo oyo mboke perdaka to perdre yango te intérêt oyo mindele bazilaka ba politicien bakumbela bango na ba banque ekei te mais tokoti na phase ya bonsomi ezeko tungisa baswadiza basali na nzambe poni bongo cardinal Mbongo makambo ya yebi yango te kaka ndeko ndomele ne mutu bokoyeba te ayebi yango matinda mate pona bolamu ya ba congolais atinda mate pona bolamu ndeko tan congolais tinda mate pona bolamu ba congolais baze basali ya Vatican te bagenda ko couronner bango wapi avale utakawa na mokonzi ya mboka avale utakawa me balaitsaka bango wapi est-ce que boko mona te tolobaki yango na bamanaka mosusu ndenge boyambaki biso ba mise ya mikili ya poto soko etondi na kanali ya katolike bikeko bateyaka bandoki bikeko bateyaka keze satan yango esalaka 12 € par personne na batouriste na mikili ya poto esika tokomi peuple azala mayele bapoliticien na biso basanganaki me boyeba libala yonso ezalaka na mikakatano nango ezena na mibali mosusu babala ina mwasi alobi en tout cas soko na yebaka boye nenga nazala presa kobala yo te ezebi zaleli ya sika ekobosana te baze bato batangisa bango intérêt égoïste begoïste baze kokutana na le deux camps yango ezeye kobendana mais totala te awe uti kobendana awa na makambo ya baloi tomoni lisu le deux président sortant na président oyo ezeye kodirige biso bakutanaki oyo ezeye réussite totale na soi-disant mokili ya démocratie ya bondoki oyo bango bapronaka nini ezeye kosilikisa basoi-disant basali na nzambe ozesili ezeye kaka présidence aseni
ndeko tambi église kimbangiste bazwa responsabilité na maboko nakamwaka peuple wana oyo bango bakangi baze ko souffrir baze na misala te tango bayaka kobwaka ba vaccin empoisonné bandeko 17 millions na botangi ya église kimbangiste bazwaka ba vaccin wana tango babetaka basi ya zemi batonga mabe soko 8 millions de femmes kimbangiste bazwaka yango mais nayebi te liti ya église kimbangiste bango so batei bato paradis pona yokaki pe bongo bateyaka bango na paradis okobenga shimbiriki na zamba yaka wana ina lamba yo shimbirika bimie pa ayepa na yo liboso na yo kati ya mutu te yango te message o bango bakokai koteya na eleko bonsomi ya mabele enseignement ya mfumu kimbangu bonsomi ya baindo enseignement ya yaki pavita bonsomi ya mabele enseignement ya yavita nkanga bonsomi ya mabele enseignement ya nesongi nzina mfumu kuzu kia munzana mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 confusion kozala te mfumu kimbanga 1921 ateyaki bonsomi mfumu kimbango mosusu ye na soko na 21e siècle azali kofacilite soko dépendance te asa kofacilite dépendance ndeko ntombele tozoshite mpenza na soka émission mokolo molelo moi liloba ya bandeko tozobenga bafidèle kimbangiste oyo baza na ele ya centre mpe na ele ya mokoto oyo bazwi libaku na mokolo molelo kolanda biso nini kosenga na bango par rapport ya message oyo boza na yango ya centenaire ya fumu kimbangu oyo kala mingi te awawa tozokende kocelebre yango maloba epai na bino mpe bokopesa nimero na bino esinga etuluku to bandeko balandi biso bakozala na mposa bakoba na mituna na nzela esenga nde bakoki kokoba na yango maloba epai na bino kimbangizme nde mosangisi ya baindo yango monaka tolobaka ntango bato moko bayaka fumu kimbango kaka ya Congo central tolobi oyo moto ebebi fumu kimbangu mosangisi ya bato boni mokoto na nkamba batikali binemi farouche soko IDPS na PPRD lelo bayokani IDPS na PPRD bayokani bakonzi na bango bale pondu na mbisi tomonaki président Félix Tshisekedi na président sortant bale pondu na mbisi boni bino soi-disant makila ya mobikisi ya baini lelo soko kufi na mokoto atoze famille bakoki bakunda ote na kamba et appuyé par bandimi ya église kimbangiste appuyé par bandimi ya église kimbangiste wana bana égaré bongo sika wa baindo yo bakangami na binzambi mosusu bokobenga bango banani te soko na ino bokoki koyokana te libota bana ya bana leki bakongo baroba singa ya libota ekatanaka te kondaka boni bino soi-disant bozali koteya bofumu kimbango boli bokata singa te bobanda na kobongisa yango te bazali kozeli l'église kimbangisa bobanda na ino kobongisa bino na bino sima bokolongola couleur wana ya pembe po ezali kaka référence à loposo pembe sima bokolongola mokanda wana ya colonisation biblia po bobeli yango motuna makolo te ezali importé nulle part message ya peuple ya lobiko ya peuple ezalaka importé tokosangana sika po toyeba mfumu kimbangu azali nani pon relation ya biso na tata keli likolo na se nde pa ikani baindo banso na basecteur yonso tokokoma livre sacré ya biso baindo 100 ans après ya mfumu kimbangu date ya mbotama ya mfumu kimbangu baindo bayebi te date ya mort ya mfumu kimbangu baindo bayebi te soko bazali kotanga mfumu kimbangu na licholi balobi mabele emela ye bino église kimbangiste sika bozali ezali kokita bino mpe na motema okwa moto ameli mai ekiti maleme te soko bino ekokita biso ekangaka biso na motema na gorge awa lokola likuti ya kwanga ekokita te bato bakoki te na église bayemba fumu kimbango mabele emela ye epai ya biso ezali likuti ya kwanga ekangemi yango tolobi mpo ya kosukisa bobanda na kobongisa entre bino libota sima bondeko wana tokokumbela yango baindo oyo eleko ya bosangani sur tout le plan bapoliticien IDPS soko 36 ans ya opposition batikala kosepela na eloko te bopesi bango pouvoir basopose botie bango premier ministre basopose mais lelo basangeni bango kutu na politique bongo soi-disant bino bosimbi bonzambe te ensemble tomituna boni Noël ezali kokoba kodomine na mboka oyo
mais date ya mbotama ya fumu kimbangu fula mwana lele kombo sala makamu ici yambo moto abotama boni ebanite na bayimbi tina na biso zeka ko bina pungi juke te kombo ya fumu kimbangu etombwama po biso pe totombwama na balingi bazwa biso na nzela singa babengi na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wana nde bazwa biso matondo mingi na bino ba téléspectateur bozomaki penze belé ya kolanda biso émission ya conscience tata mama meka ko interpeller biso kolandela mainde kondomele botala meki kotala seption na mokolo mo lelo c'est bomo ya fumu kimbangu oyo lelo bande kona biso ya elle ya mokoto pe ya centre to bengi bande ko église kimangiste bali ko kitisa ye lelo komona kaka bato bakoloba fumu kimbangu motinda mi ya Yesu mais nili pa komona ba arabe ba ke no koloba ke Mahomet azaka motinda mi ya Yesu nili pa komona ba jeune ba ke na kosala ka ba déclaration ke Bouddha azaka motinda mi ya Yesu pona nini ke pa ya bayindo le poso ba yebi esika ba bandi esika ba commune esika ba liko kende ba yebi na ba kombo ba koko na bango ya yambo église kimangise na ba kombo kute ba koko na biso ya yambo akokite kotangisa biso yango procès ya fumu kimbangu nde bolobi awa tango tokokende na ba dommage et intérêt ko dédommager bato nani ya koporter charge wana pona kosala eloko wana ekozala l'état congolais to l'état ya ba belge tata mama meko ko interpeller biso tozwami penza na ngonga oyo ebele bolandaki biso ba numéro za affiché botikela biso ba mituna na bino na émission ko yeso to yemi mokonzi ya banguta tokotuna to yemi banguta tokotuna to yemi ndeko ndomele botale tokotuna na cadrage tozalaki na ndeko na biso nef lumière ngala wasongaki biso na cadrage pe na réalisation kumamaki na bango invité mokolo lelo ezalaki ndeko na biso ndombele botale pe mutata musaki manaka mokolo lelo ezalaki ngai ndeko na bino tambi kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali